Yembo Namoboakame. Page 61, 62e cantique. Andimiminga lilo bababoakama kana mabota. Yoka mawake, yoka pasite kolo akolokota yo. L'église d'encore 7 et encore de la langue que j'en attends. Amen, Bota. Merci, Bota, Mombele. Je crois que beaucoup de choses ont changé. Na Mombele, les travaux, beaucoup de gens qui ont quitté même maintenant, beaucoup de travaux, on a quand même là combattu. Et puis, les travaux, impeccable, tellement, c'est bon. Kolo asai Gabino Bidar l'infrastructure propre à Mombele Zala. Amen Bota. C'est beau pour la persévérance aux Anango, de servir Molende aux Anango, ça fait quand même du bien. Sur ce Kolo à Bambola Mombele Mombele. Depuis 1995, 95 disons, dans 2024, il y a combien des années? 29e année. Nous avons 30 ans. Mais l'église est maté chez nous. On ne savait même pas qu'un jour, le Bible peut s'appeler dans le Parlement européen. On ne savait même pas qu'un jour, tous les acceptent le côté du Parlement français, l'Ibanda parlementaire n'a carte à Parlement français. On ne savait pas qu'un jour, tout comme avec confession religieuse, il y aura confession religieuse. Dans quelque sorte, vous et moi, nous avons abattu le travail de titan. On n'est pas perdants, on n'est pas des saints. Tous dans nos moquis, tout le monde a mais de mieux en mieux, façon église et tomboni, nabino, mon collègue, tu vas comprendre ce qui sont stationnés quelque part bientôt le tomboni. Par rapport à monter en trombe église Iloba, dans toutes ces églises que vous connaissez, on va appeler l'Anglican. Après, par rapport à l'église Iloba, dans l'église Union Sotoputa, bon, on est une évolution à l'Iloba. Monter en trombe. Alors, ça ne provient pas d'ici bas. Monter ça provient d'en haut. Parce qu'en tant qu'humain, notre 30 ans d'existence, l'église est au coiffé même au Babanda qui va vivre chez Mandefo. Alors c'est pas facile. Mais ça, l'action menée, n'a pas dit, nous sommes menés quand même. Alors nous devons être fiers parce que Dieu nous a toujours fait grâce. Grâce à la personne à l'Ibomanaye, on ne sait pas s'il y en aura deuxième église par rapport à l'Iloba. Monsieur Sami Balé, vous allez? Amen. Peut-être par monsieur nous avons créé tout de suite là si Maliloba. Peut-être qu'on est pas. Bolanda Canyon, ça m'a pété. Oui, on m'a pété où tu n'as dit colo. Toutes ces églises, ils ont évolué dans mon PPAC. Alors, maintenant, sur le moment, on a vivre dans mon PPAC, maintenant, dans mon kit. Alors, toutes ces églises, ils ont vivre dans souffle, voilà, on a bâti dans mon kit. Oui, bloqué, et quand on a quelque rarement, sauf la salle, madame, on est souffle, il y a un zabo, il y a un royaume de cieux.
ndenge continue nzoto na ye. Alors somo tu azovivre kana souffle ya se mopepo ya se apo na grâce en Nzambe te. Ndetom tant azovivre na souffle ya se de babi na moi courage na moi mayele ya kobotama babi ana chance. Mosusu ka komo vivre na souffle ya Satan babi ngana zana malchance parce que à ce moment-là à vivre na il y a des souffles qui circulent. Dieu est partout. Diable est pas si cagnos. Donc il y a deux souffles devant un peu Dieu. Donc ça de vivre dans le souffle quand il y a monde on a bâti naturel. À quoi ça la fait bien? Nous n'avons pas ça le dire pour d'une autre manière. Dans moi grâce, il y a la chance. Mais ça comment vivre donc il est impossible de vivre que Ghana a malchance parce qu'il a souffert. Il y a ceux qui se sont battus mais souffrent. Oh il y a Satan qui n'a pas aussi faire vivre les bâtonniers pour pas vivre plus longtemps dans mon cœur. On a vu qu'il y a malchance parce que le bon qu'on a eu ils ont comme il a été. Souffle il y a tatawa zakuna likolo il kokota même les bébés c'est parce qu'ils mangent babobaka donc par moyen écota même l'église on les atteint donc ça ba spectacle ba impressionnement ba makambo ndenge na ndenge ba lui onction Nzambe oti na mokaka na mokili na Satan pa pesi mo pepe na ye ezo sala pe ba miracle pour dire les appels à miracle belé pour être dans le cours sakabane Nzambe mais au bien vous avez grâce au télécolo et cause à la siganioso considérer un peu même na bandele bapinga batuka bachiola mais on connaît mboka moko de considérer mais ton côté na carte mais au compte de passer même on va na Europe pas na parlement européen même bango moko bakolo parlement bandele nano passer moko akotate parce que nous avons le souffle d'en haut. Oye kitaka pamba te. Amen. Oye zakapena moto nyonso. Et tout le monde va vivre wana na se. Nous ba simikisité à côté ba kota kotate akana souffle naturel. Comme mon peuple ma Nzambe pesa moto nyonso naturel. Ça comme semble l'église ça na moya bakisité mais zokota mayele ka ya mokili bazu moi grâce céleste moi grâce alors ce monde dans merveille divin de azu plénitude il y a maintenant baba qui quand le Saint-Esprit sera venu dans le monde il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand on ne touche pas la viande, on ne tue pas, on a la plénitude du Saint-Esprit. Donc, Dieu on a la plénitude. Grâce, c'est l'esprit. Et non grâce à mon qui. Pour que nous la chance. Lui, nous avons la chance, c'était grâce à Yah. Grâce à Dieu. Mais pour nous grâce à Dieu, mais malgré tout, il y a naturel quoi, assimiler l'église, il y a bakishité, il y a magité, il y a bidouka dukate, bakana grâce, moi, mouké, soyez aimables, aimez-vous les uns les autres, Boti. Depuis 1995, vous évoluez. Mais mon temps est comme ça, mais nous avons un secret à mon toit des Américains. Et bon, quel secret? Secret de l'IA à l'Isoutin. Oh, mais il y a la grâce à l'IA. Pourquoi nous sommes si maratouchata? Saint-Esprit ko vanda ko tunandambo même na linzaka Saint-Esprit ko vanda te même na suke ko vanda te même wapi na makolone ko vanda te
même dans mon tout, cette espèce de plastique. Parce que, ana makila, na maboko na ye. Ana makila, na bibebo na ye. Je ne dis pas cela pour nous bangi sabo baliaka. Faites des efforts pour vous être la véritable enfant de Dieu. Amen. Vous êtes enfant. Il y a Ndingawanate, il y a le colon, mais réellement, mon bimbal, na oyozope mezuta kuna ikati siku na keyawa ezio yo etiawo pembeni ezio ya likolo evandisi na katna vina yo donc ti mutazaka pa tambula na grâce à Dieu c'est dire mon peuple yo souffle ya mokili et yaka na mupona respiration pamba mais yanzam zana katna ya mwana kalikama mwana ilo babini enlever mwana yoba batikiye ba problème nous avons battu le corona. Il a toujours protégé le sien. Atika kabana na yeso ki moke donc le musique a été un message on a évolué que le pambola ni bota mu de mon parce que na concours na binoni oso nano dit comment que vérité me mêler là déjà dans l'église et comment qui aussi comme l'existence de mon bel était bel et bien là. Alors vous et votre frère vous avez abattu un travail de titan mingi bayaka na babizili chéri bosonga kashimate mini melo bakole maman moke pour moi ba incompréhension côté mais 2 jours 3 jours yewana na iloba munimeo azaliwa avandi pe atelemi à côté de l'église au bozoka makele wana okokota libanda pamba c'est msikande ba commune virus essayer msike wole la parce on tentait de passer leur temps pour rien mutabangi saote ne soyez pas complexés que tant au monde de l'église on a battu ici na même tout comme ah ba ko bazabie non mon peuple à Satan et pèsera bilo qu'on a son de Satan fout la cape oh il y a pas de oh va impressionner ils feront des prodiges des miracles au point de séduire même s'il était possible les élus mais bilo ba ni il ba bon impressionnante ata aussi moi qu'est-ce na yo au préféré que yana makolo on tient au Canada pour je fais le salle école sur la table à la 7 sinon si Dieu peut aussi accepter cela à cause ça la peut me traduire que beaucoup me dire tandangwa mais ça ne vaut pas la peine landa diloba dalilaya apa diloba mususu kozala ate bomoni bisika ona mususu etongi etondeli baketi libanda ezalaka moko baza na mibale misato te mpe bapesaka mpe bacreye selile ya mibale te pakoloba me selile wana mpe fo fula biso tofula bafula bango de wi tofula lakisa nini osimbaka mpo kuna mpe etonda me lokola basimba makambo na bango akolakisa baninga te yango wana ndenge bautaka na elonga na basakoli na batembe so bakomobima asimbi aza mosakoli azalaki na eloba ayekoli makambo nyonso awa moko te awuta libanda na kosakola ye nango awa donc bato nyonso bakende na dette spirituelle ya liloba ata ngalini ata tombokende me entre temps bakende bakisa yango wana mosusu nde akende asala ekoma kutu 5 ekangama azonga malgré tout bo bakende keso azongi mawa trop parce que Satan si atie mandat personnel asia lekaki mosusu mpe akendaki ezali même na 3 ekangami bato bakanisa mpona kokumba mokumba eza facile mais ezaka facile te mais bamomo même na confession bamomo mituna mais prophète biso tokokoka te me yo osalaka ndenge nini lakisa biso na confession ekomi ndenge na kisasa 360 bazokamwa bango moko na confession lakisa biso mpe tokoma mpe ndenge wana secret nini nayebi secret kaka ezalaka na bolingo sekaka epa na tata
osali moi koseke mpa na tata mpe aseki otali mpe na mokili oyo ase ata bacreye baproblème ata bakosikosi bamakambo ata baluki baproblème ya basiation natalaka kaka oyo ya likolo mingi bakokreaka makambo na biloko crée des problèmes sérieux basiation etika te ezalaka kaka. Tant pis pour votre frère, le chien aboie, la caravane passe. Kalela yao, landalilo, bangate. Mususe koya même mikolo, atemi na mapata, abando teya, banaki ngam na yena pouvoir, na puissance kwa lika l'église. Bakotala boy, ah c'est vrai, a comme l'espace, babandaki yango, pe asonan, wa bandaki yango pe akenda. Musuba koya bakat sebale na makolo bas banaki boya bona na beach bo moni pe makolo likolo ebale mwasi moko pe na Equateur la sala kama kamwa likolo ebale akati se wa mona yona zokele likolo ebale. Donc c'est une puissance que le diable a toujours renvoyée sur la terre pour y emballer même baili balanda makamwa na nyos. Amen. Bameka kosala baba miracle ya kosekwisa moto ana na cercueil menzoka de ba fabriquer quelque chose dans cercueil ba komema ngo lula ba baolela metamo to lubaka ka faya cercueil ufunga na bima malgré tout ba yebite ke mukili ba kosa ngo sote malgré zaki kuna na Afrique du Sud nde batali o me nde oyo zo sala makambo za muta mobimba ya bomo me osala makambo bakanga passerwana aventure na aventure mais il doit écouter que ça devient aventure bon bah c'est quoi naïdo bah ça la raté mon cœur bien belé ah landali loba mususu ikona mususu mula yawe liloboli ikotika akonda late ba ko luka miracle belé ane oyo ba ko benga ba campagne belé mais baza bananke Liloba, toujours Anna. Frère Badonga Kasima Minga. Frère Landui, Azum Salatabi, Enna Mobimba, Azum Salate, Liloba Pesite. Frère Balemba, Kamini Azum Salate. Ça, ça dit 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, à moi, $100, je vais te poche de Babi, je vais te faire Liba. C'est Liba, c'est Jean-Mito, Zongisima. Frère Moli, moi, Basser, Moli, moi, Libala, apanage na bango mais libala na kopa libala bakele na lona na libala te bana so ba yendo kitonzo ngisima eza bisala sala ya pa ba accessoire eza na valeur intrinsèque à likolo te ona likolo kokenda bana te yango na landa iloba Mokola suka omona mboka na ya botola ka vrai basambeli mutaza pe asanti ke joto chez l'ennemi mais yana ti na vanda na ndako te bo memanga l'église yona zo dala ba mama o ba olanda yoba est-ce que ko sambla po zo alibala lobi et ça ressemble ko ba na ba ya est-ce que ressemble po ke le poto est-ce que ressemble po beta loteria ke le Canada. Ah, biloko na nyonso ba accessoire ya pa kolo asaila libota bombele bulika na kolo neka musala tata emoni samana kata bino esele bana kita zamna bongo tata musa sadola pena sei madon pelu kumpe kemo mboka na ngole na boli bono ne pena boto ya zamna bongo Masa program sama bola bola bisa kimia kata bola na wili pas bintu mesti dengan nanti kata bota na ane yo soto deka kasi libota pas dekat na yo kat na bango mau kat na tata kat na bango bomo ndo mo dibeza kata bola musa ko empatla bango na bintu mesti yoso o mo na koya ko bakisa ebele kat na bango na mo ko te maseliwa Sikete makaka na bawo seli wate bebaza na kat no batele mangui kata yoba na boli nyoso na bomoko nyoso weza kana dikolo evanda na kata bawo sala bawo sula ko batela mona moko eza ba frère eza ba sœur eza bilenge nyoso ba batela manangu yona dikolo
kimia ezalaka bakula ndugu ya msanta sana mukano ya wenzangu na bomoi eko kusama kata libota na kombo Yesu Kristo na nataketa na ngwelu no santo ben bila kinu bomu na seko amen boto na kombo Yesu Kristo na nataketa amen bouffe oza jeunesse ya force du problème toyaki mpona kopesa diplôme de ministre na pasteur Paul Dominique ateyaki biso la paix na mondele kolima esili na mondele andimi mingi liloba babwaka makana mabota yoka mawake yoka pasi te nkolo akolokota yo un souvenir inoubliable que Nalibota à force de progrès à Montbele et moi je sais le diplôme de mérite. Merci beaucoup jeunesse à progrès, force à progrès Montbele.